Vie azoki potamura mukeka na likolo. Azoki goûter mais ka zena chaussée presque de 6h à 2h. Tant le chaussée amoni ma potamura muke potangonde mutu. Voilà na prendre secret ma potane mimiti na hôpital. Aza leader voilà. Choix memba aza leader ayebani na bumbu leader c'est choix memba. Azakane na secrétaire bakangi mbala mo na secret. Bon ngana yebi malade ya secret ba msu basala kana mpe ba 10 ans ba 20 ans. Mandundu talanga bane. Talanga bane. Asala mandundu. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Kunaga na za kuye biso Kunaga kilema tukingeko Kutala na biso Avis du public Kunaga ko kilema tukinde Parce que le long du coup ils ont des faits Parce que le long du coup tout coup c'est fait là Nous m'ont coupé on y est venu la vie du public Et bien d'accord Comme ici c'est pas comédien Des coucou Avis du public Didier Masuki Abidi Bibi. Chez Didier Masuki Abidi Bibi. Didier Masuki Abidi Bibi. Voilà, bonjour fidèle tout ya avis du public à toi bon mabele ya Yemoko Kondo Shorambemba na sur boromona ba image moko si moninga donc to kolela ba kolela boromona bino moko to juste na vini na ye esika babotami esika koleli mingi vraiment mabele na ye vraiment na sibino boromona moko si moninga a to koloba o za avis du public biso da toujours mingi ba image nde lobaka donc to côté en lopango o tout remona kuna pour cette interview. Merci beaucoup. Donc, voilà, merci beaucoup. Baimbo Katouya, avis du public, à toujours, papa, la Shorambemba, oh, Atekozon Samoni, mon épancolo. Na rotambo rato kuti pe moko ya bala mboka za pe akomanyo na molai pe na mozindo ako expliquer biso vraiment liwa na ye ndenge nini leki tout et tout tore bango bonjour papa. Oui, bonjour. C'est peu comme on a matanga papa biso Shorambemba. Oui, on appelle ça comme on a vu. Merci beaucoup représenter baimbo ba landa yo ba ozanani membre famille ozanani. Oui, nga nazali nga kombo na ngai maître Blaise, nga maître judo. Voilà. Maître Blaise Mabako, nazali pire petit avier. Donc somoni pena vie fomo na ngai, nazali pena vie. Donc tout le temps nga nazali vie, puis nazali membre de soutien quand on fait sa vie. Voilà, merci beaucoup aux membres de soutien quand on fait la biso Shorambemba. Lelo akei yo koko pesa biso na moi mon explication liwa na ezala kinde nini eskabela ki azo ki tona maladie akufa kinde nini liwa ngozo ke na ndako to zo ke na hôpital mais quand on komanyola na molai pe na muziki. Bon, on a poussé na koloba vie azoki potamura mukeka na likolo. Voilà. Azoki goûter mais ka zena chaussée presque de 6h à 2h. Tant le chaussée amoni ma potamura muke potangonde mutu. Voilà, na prendre secret ma potane mimiti na hôpital. Ti les lopé donc via confirmer maman et moi. La pavillon 10. Voilà, confirmer pavillon 10. Donc deux awa banan déjà baye ko assister bino combat ninga na ba musicien comme balanga nzembo banan déjà baye ko assister bino parce que na moni na habité parce que na moni va batuté. Oui, à partir de mort il y a mona qui a dit ça tipo. Voilà. Akomaki me semble que je n'ai pas monté bazar qui fait moi bazo ya tala ko feka lobby ba 15h donc matin nous avons temps moulay ba ntuka bazo ba oleka na mona pays di kando golf et longia feti azaki na biso. Merci beaucoup. Moi message même ba Olanda yo soki za lisengi to likamobo ko senga matanga o yiko lo ba message na ba imboka. En tout cas na koloba mingi na Freddy Kita.
Voilà. Fede Kitabu kusu honorable place ozali. Nayebi ke ozali muta suka o sora mbayembi. Bosane ba clip en tout to betino bandule. To na biso na bon moment vraiment. Pe la magli bo bengaki na morgue tout encore tout tchana ya casse na yo. En tout cas côté orchestre oté. Fi azate mais bat bazali. Bat vi azate mais bat bazali donc vie passi. Donc via tiki biso na voyage ya poto orchestre na beaucoup. Donc ça il vient passi donc il passe ya passi. Donc dernièrement ça qui na c'est non signé d'un contrat mais qui est vraiment très bien. Donc mais via KI et que pour dire Zolanda biso pas Zali donc nous Zali le Fombazawana président de Tché. Oh yambe mais moi donc façonner depuis avec vivant que nous venons beaucoup na yo président de Tché. En tout cas Simba mouvement Tambusa mouvement. D'ailleurs Tambusa on banakala. Tambusa mouvement vraiment et qui est bien. Merci beaucoup et que nous mais tout le monde a basu mon orchestre qui est total exemple ya Pepe Calé ndenge comment ba panzana moko si moninga est-ce que vraiment pour mettre bala mboka kende botika livement pour panzana te bon na pe mbongo te en tout cas na koloba kupanto panzana te move zaka moko na yebike ndenge sangsaki bango en tout cas zaka moko peut te coder ba projet ou ayima tika ki za na mesa en tout cas président de chez na président le Fombo va continuer chemin wana kaka ninga tika ki via tika instrument donc atiki makambo atiki ba contrat donc tout connaît ka chemin wana ngizali pour bientôt on va na studio semaine ou on va na studio vraiment ouais on a cette semaine oyo on a sim blanche disque que sim blanche mais Nzambe aïbnou asala kamanaye donc via Tigebiso. Merci beaucoup et mes condoléances. Oui, merci. Ah, mais si c'est où ça de l'imboko. Ah, comme dans mon nez où est engagé. Est-ce qu'on a dit assistance à l'enquête. Merci beaucoup. Maman, vous avez des sœurs ou bien vous avez membre de la famille à Papa Chou? Vous avez qui n'a rien. On doit pas se faire vraiment. En tout cas, nous avons des capacités. Vraiment, le lien y a celle de notre c'est ma casse. Toi, on a pas dans le thème. Merci. Voilà, merci beaucoup fidèle. Tu as vu du public à tous ali bongo na belé ya mongo kondo shora mbemba ba na belé pe ba pesa ba lo ba sur liwaya moko ya vient na bango star na bango ya vini en tout cas oza quartier abota mpi ya koleli bokoye ba bien za pe na mona mboka a bokoye ba atona kati ya bumbu mabela ba yanke. Bonjour papa nanga. Bonjour maman. Na monyo moko na kati ya quartier na biso awa tote banana oza oyeba ki papa so shora mbemba. Na ba papa biso shora mbemba tuyakine na masenyi awa tara leader na biso commune na biso tuzena papa na biso bien tuyeba ki vraiment oyeba ki vraiment nde boza asiko lelo papa na biso shora mbemba ke liwana eza ki ndenge ni bolali ka bolamuki bomona ke to bomona ki abelaki to ndenge ni te kobela abelaki kolala kwa mukabuite ki abelaki na batamo abongaki mais etaki simbi te taka baliwa ngonde komo ozala ndebe babenga biso lobi nango ke papa kufi ndenge pe tofandi pe ka boy papa kufi toleli tofandi pe ka neto tara famille na bango. Voilà, merci beaucoup ndebo vandi botaka famille na bango ndebo vandi aske ba star ba dinga na e balanga nzembo pe bomoni bango déjà ba yebele ndenge zakaliwa ya batu su bakenda te ndeti ba musicien o ba koya bitu moneka ba musicien ndeti ba leader miso to yebi vraiment non mabaye mate mais tu yebi ke da sango panzana ki to ba oya ka to tala pe ka nde ba liwa ngo yebi ke musique ngo pe comment ba tricage to yebi bete to tala ka
Voilà, merci beaucoup, musique comme batricage. Message pour la Mokonzambo Rolanda yo, oza pour ça matin papa so chora membe le kalolenge. Aza leader Voilà. Chora memba aza leader ayebani na bumbu leader c'est chora memba kulumutu akasel mokili mobimba. Aza ma leader. To senga ka na gouvernement Mokonzamboka ayoka biso tous les lever place moi bien. Ve azonner na ya ki leader ya bumbu pona bumbu leader ye. To senga ka na Mokonzamboka atela biso likambo bimba ve. Po aza leader ko tika bongo te. C'est faut to le na ba condition moi bien. To senga ka to le ka bien. La banga pe bumbu fort, bumbu ba yanke fort, dans so banga bango ya o ba image, on so caméra otikala, po sanga bumbu meke na mabe, babi ape na da mabele moko, so ngulu ngulu ha, o lukanzela ozongela. Baya to bayate. Ah mais baya boyo, yo est-ce que Banga yo mabe, na mabe. ouais, babanga musikende est-ce que ndo yo boyo sala mission ndo koti boye. Nando tambo ndo komia, moni place ni ba télémission ba botoli yo. Basali boye makambo wana eza nango partout mambo kuluna so babika phénomène kuluna eza bumbu seke eza lukuta po kuluna to vana boye na batefizo ka nchango kuluna bandali kuluna matete kuluna partout kuluna eza nango mais les deux l'artiste na biso mo be leader kuluna eza mana mpona nini kuluna eza la rappel après sur mama bo kuluna eza la te mama kuluna eza la te to le la ma fait na kimia. Par exemple, de mon aîné, faut de l'aîné Kimia. Merci beaucoup à JMK Jean-Marie Kaya depuis Paris. Merci aussi à mon boss Didier Masuki Mbala Moulaï Mbala Pembe Mbala Mande Fabien Pesa Zoa Tere Bazanga. To ko ba ko to continuer maso na biso. Merci. Mbote papa. Ko pesa biso kombo na yo ko lo ba ozali nani ali bota oyo ya papa Chora Mbemba. Pe o pesa biso vrai kombo na yo parce que biso veka Chora Mbemba. Vrai kombo ni da. Nga kombo na nga Meje Mbemba. Na ye Chora Mbemba za 5e na libota na biso nga na za 7e. Na sima na nga moko wivin na sima nde mona tsuka na biso lofombo. Tobota ma 9. Totikalaki 4 lokola ya longwe totika siko 3. 2 filles na lofombo moko mwambali. Makasi ya talaka biso mingi. Donc tongo nyonso ase présentaka vandi na biso wana. Sangwaliwa oyo ekomeli biso kaka mokolo lobi bayeba na bato baza na poto na bakonzi ya mboka bani bayeba qu'est-ce qui s'est passé ndeko abelaki te soki abelaki nini mpe nini elingi bon azalaka nde na sucre te bakangi mbala moko na sucre bon nga nayebi maladi ya sucre bamisu basalaka nango mpe ba 10 ans ba 20 ans mais tokamwe oyo aye ememi 2 semaines na pamba donc abandi yango papa une semaine moko yango akendeki mama yemo akomi mama yemo asali kaka 2 jours apamba koti koma. eza erreur ya bamédecin atuka wana nakoyeba te nakoyeba te mpo makambo nyonso to ezalaki tozalaki wana tozolala wana nayebi te soki nzambe kaka moto asepeli azwa molimo na ye. oyo oza 6e 7e leki ya papa Chora Mbemba abandaka makambo ya muziki eza pour famille déjà bozalaka na papa azalaka na musicien to mpe eza donc kaka ekwelaki na ye ya Chora Mbemba na mwana nsuka. bon miziki na ye papa na biso ndenge bazalaka na bamboka azalaka na bagroupe ya miziki ya kobeta bambunda mosiko ye mpe abimi kaka bongo moto tekisaki te azalaki kobeta basi ye kasi lofumba azwa mpa na ye abandaki kobeta base ali ayebi kosala orchestre na ye flanel asalaka flanel na nsima ye kosala oyo siko eza super choc fogo l'air ba des fois opa beta mpa na ye il y a des fois azolala pena apa na biso des fois bana olala pa na biso azaka pena présent na ye
wana soki babeti concert esili akikotike na kisantu abana ovanda na kisantu ali soki aye apa na biso après abeta na baorchestre mosusu bien regal tikilaka na orchestre te ye azali kaka na orchestre ya ye moko akuti na orchestre bato te oyo batamwa banzembo ya basala mandundu talanga bane talanga bane asala mandundu sikoyo bino na tanke bamambo ya famille toyebi ke moto soki akufi aza artiste azalaki ndeko na bino ya famille metelema akomaki artiste akomaki ya mokili mobimba azali susu ya bino moko te awa lelo moto na ye koyi na se okoloba nini parce que ebembi bakunda yango moto moko te famille moko te okoyebisa bacamarade na ye ya baartiste nini bakonzi ya mboka nini pene okosenga nazosenga kaka na premier ministre mama Judith asunga biso asunga pe bana oyo atiki asunga pe veuve oyo atikali donc tosengi kaka lisungi otala kaka aza musicien pa ayebani pena bakotike bongo te totuni bandeke mosusu awa ayebisi so kaka atiki bana ebele oza pétition okoyeba nombre ya bana oyo au total 10 atiki bana 10 bana bakoli déjà bakoli pena amoni na bakoko mibale baza na poto mibale baza na ngola misato baza na ngola oyo batikali nde baza kisasa a okopesa bandeko mosusu bakolanda yo parce que bato mingi bakoluka bayeba esika matanga ya papa Shora Mbembe eza oretenir awa to matanga eza suko te mosusu te ye avandi awa te me matanga eza awa pa na biso na masengisa 49 na bumbu soki moto alinga ye aye kaka ata na 24 akoti masengi ou bien na Birmanie akoti masengi ya komona matanga oyebisi mama Denise Nyakero nini parce que ye pasunga baptiste nayebisi mama Denise Nyakero asunga asunga nayebi te leki na ye Shora Mbemba asunga ye na minute oyo Shora Mbemba aza wapi nani lofombo plutôt lofombo bake na Ngalema mpona corps eza na clinique na Ngalema programme nani bini te mbote papa okopesa biso kombo na Voldi mama Voldi le vrai kombo ya famille kombo na Voldi Masamba Voldi Masamba toyewa tokuti bino na lopango esika papa na biso Shora Mbemba azali kolanda ni toyeba yo na papa Shora Mbemba kolanda yo nga na Bokilo siko bovanda ine nde tovanda na bien zaki pena bien papa mo malamu papa ya bana zaki pena bien. Mais qu'est-ce qui a fait de l'eau et le minaminois? Qu'est-ce qui s'est passé? Abela qui mingi, abela qui fait. Et abel mingi, abel ne kaka. Abel mingi. Akufeli nandaku pour l'hôpital. Akufeli na mama ye. Mama ye. Akota kuna ça fait combien de temps? Une semaine koka dimanche. Une semaine koka dimanche. Sikondenga bande kovanda ya tant artiste. O ayembela biso banzembo bile oyo ekonsolate mitema na biso. Est-ce que batupe ya baautorité na biso mboka bandako ya kotala ye kwa problème fort ntango azali na vivant mpe ntango azobela okolo te tomona ya motu te po bino na attitude wana ndenge basundolaki yo en tant que bakilo na ye membre ya famille tosali kaka bakulu na mboka lisumika na matanga azalaki koyembela ayembela mpe mboka tosenga na mama Denise Nyakero tosenga mama Denise Nyakero aide musicien mpoza musicien munda te ayebana mingi asunga mpenza asunga mbote papa okopesa so kombo na yo mpe oza nani na membre ya famille ya papa na biso Shora Mbemba opetika biso kombo na nga Maëlle Gloire
naza bokilo ya papa Shora Mbemba. Naza bokilo na ye. Aza papa na biso, azalaki bien, azalaki malamu na biso, même na quartier, même na baninga, na ba musicien bande ozana bango, azalaki vraiment bien. Koyoka ye akufi epesi biso passe. Dernier jour bozalaki na ye c'était quand? To bande ozana. Tande kozaza na ye na hôpital, na mama yemo. Aumela ete. Asaika une semaine, nde toyoka kufi. Ni bande ozana. Maladi kaka. Bakangaki kaka maladi kaka. Baningani pe bayaki assisté, bazangaki te kosunga, mais bon teke ezaliwa tozonsi kaka mokumpa Nzambe pe mutu apesaka epe mutu azwaka ebela koloba eza te ezopesa biso pasi na bandeko na bana na famille na baninga vraiment pesi pasi. Atiki bana atiki veuf, atiki bana ebele atiki pe veuf. Koloba nini na baautorité ya mboka parce que Shora Mbemba azalaki musicien oyo abersa mpe mitema na biso aserva mingi na baconseil na banzembo na ye po bakonzi ntango bakotala oyo en tant que membre nayebisi na bakonzi bao basungaka baza na mitema kosunga basunga liboto basunga mpe musicien oyo ayebanaki monde entier mpo mpe nayebanaki ye mpe makambo mosusu akontribua mpe ye mpe ya ye bakontribue bazanga kutu te bakontribue mpo eza pasi eza vraiment ndeko na ye toyebi ofombo basiste na biso oyo abetaka na mito oyo aza ndenge nini ntango akuti kofete po bamesanaki mingi kozanga moto oyo bozalaki ne ndeko bobotami ne esalaka pasi me Nzambe akonsolaka bato akokonsole kaka yango kaka ezalaki nango mingi akoloba eza ce dernier temps est-ce que azalaki na bamusicien to mpe ande kobeta musique to atikaki na musique ande kobeta bazobengisa mpe mwa orchestre mo abeti mpe ayembi mpe bomoni mpe na podium atelemi azanga nde ozanga te andako assiste tous les temps. Merci beaucoup. Merci papa. Papa mbote na yo mbote monsieur journaliste okopesa biso okongola chapeau ya papa ndeko bamona ope bien vo chapeau vo empêcher un peu de rage. Merci beaucoup. Omoni oza okuti yo ana matanga ya papa Shora Mbemba okose présenter tout d'abord po oyebisa biso ozali nani kati ya kobota yo. Bon ngai kombo na nga Lunyanga Malengele Martin. Bon kombo na ngai na matanga Shora Mbemba azali moko bandeko oyo tango tolongwaki esika tozalaki na banda toyokota na masengi bayambaka biso aza ndeko tovane pendant de très longues années nakanisa tosala à peu près ba 45 ans bien 50 ans. C'est beaucoup de la famille. Et ba relation ezalaki kitoko problème ezalaki te d'ailleurs na vous rappelez bien que défunte maman na ngalera kufaki na 1990 kupanza matanga super choc ya Shora Mbemba mtebetaka topesa bango eloko moko te kaka mwa ba secret mwa bière pona ndenge toyebanaki. Donc ils ont des passes. Dernière fois vous avez qui n'a pas Shora Mbemba. Bon, vous avez une bonne santé ou bien tant déjà côté hôpital. Tant côté hôpital. Tozalaki na ye en tout cas komona ye asuka tokutanaka na ye awa na devant l'église à Saint-Jean la Révolution tango artiste musicien ya Bakongo Mbuta Mbumba kufaka matériel oyo babetelaka ezaki matériel na ye tokuta na ye ono na ke kotala ba petit etsuki ba surveiller pendant matériel malam bon ndé na yoki subitement au côté hôpital le temps na zako se préparer pour na rendre visite lobby to na Facebook
akufi. Donc ezali vraiment choc na biso bato tovandi na ye tokoli na ye tokoma baresponsable et pourtant ye mpe libota ye moto atikalaki lene parce que bakulu to bazalaki avant ye bakufaki. Donc eza pasi. À part ndenge souvenir oyo lobi oyo déjà abeta na matanga défunte mama akufa na 1990 souvenir ni so makasi oyebi na papa na biso Shora Mbemba. Bon, souvenir ezali que en tout cas na bumbu oyo soki problème ezali ezala feti ezala matanga akozanga koassiste te puis baoyo bazali éprouvé akokende wana azokonsole bango vraiment eloko azalaki pembeni na bato donc azalaki mpenza pembeni wana kutu koloba te parce que soki azala vivant ndenge bino bakomi ya bango akuti na banda wana aza encadré na jeune aza kochange na bango na bamisien azopesa conseil bajeune ndenge bakoki kosocomporte kotika kituluna koapprendre métier po esunga bango de l'avenir. C'était vraiment un vrai leader. Vraiment un vrai leader. D'ailleurs, tosenga kaka na bamusicien toyebi ke Shaka Zulu moto azalaki kolanda makambo ye mpe aza susu te mais bango moko bakosorganize de façon ke bakunda honorablement moko kati na bango. Même à travers les réseaux sociaux, médias, vidéo etambolaka kaka ndenge peut-être bakolancer appel moko mokonzi ya mboka akosimbama mama Devine akosimbama to mpe mesene moko boye akosepela ayebi keno Shora Mbemba sepe abersaka bango to bakaka bana miki akosepela message nini okolancer na baautorité na moto nyonso aza na besoin ya koya kosoutenir liwa papa na biso Shora Mbemba. Bon, merci nakoloba boye moto lokola Shabani Record vraiment aza parmi bato ya liboso oyo tokosenga aya koassiste biso Pius Madou Bob Maswa regaza na Europe mais soki ayoki Shora Mbemba d'ailleurs aza déjà informé que Shora Mbemba akufaki bon donc toyebi ke baproducteur baza ebele oyo Shora mpe asala ke bango bayebana bango mpe en revanche ekomi tour na bango mpe baya honorer mémoire ya ndeko na biso Shora Mbemba. Okoyebisa biso est-ce que Shora Mbemba na parcours na ye abeta na orchestre motu te ou bien alekaki mpe na baorchestre ya bato mosusu? Bon Shora Mbemba azalaka basiste na orchestre Flanel ezalaka kaka bon lenge ntona totanga orchestre bakartier ou bien bakartier kaka mpona kaka kosepesa kaka bato na bumbu oyo tozalaka na baorchestre mibale ezalaka ndimbola na Flanel abeti na Flanel orchestre yango mpe ekufi nango mutu akomosala parcours na ye Shora d'ailleurs nakoki koapprendre bino susu il fut un grand couturier azalaka na atelier na ye ya couture awa après tellement musique eza nango eloko ya makila avant baya na bumbu azalaka na Kasavubu na Kanki Serwa ye azalaki parmi bapetit oyo azalaki kokotoye vie Mulembo nayebi toza journaliste so oyebaki Mulembo azalaka musicien ya na bela et puis basali kama l'orchestre le Kamale na baniboma barikos inzunga yaza kokotoye ti yango esalaki osala mpe babeti na Flanel tozosala orchestre ya bana masengi babana masengi ezalaka fogo siège na biso ezalaka na point na masengi 48 na point et puis yango kutu esalaki mpe ke des fois oyo lere azalaki koya kotala barépétition lere azovanda na babazongo epai ya bandeko na ye mais tellement aza koyawa biso mpe toprofitaka na beauté na ye. Donc des fois il était très beau. Mwasi kaka te so tomonaki no meshura ndende ntusa ndende ate foto za petit po na baconcert mpe atiraka basi ti nde esali mpe
des fois abandi oyemba ayembi temps susu azongene na kisantu pa parents na ile kwa kotanga pe kuna na ba vacances ndaza koya ti na ndenge pe la super choc et bandara liboso super stars je mo bikaka malade biso ba kinwa et umela gite bandeko mususu balongwe bazaka plus malin que ye bake basasa jam kanda na kombo ya super stars ti le recommande ba komo wela kombo na bon tout yango de yosala super choc ti le londe orchestre na yona ezalaki beti ba mandundu banino motinyo sayebi pour rappeler biso ata à part mandundu wana nzembo mususu oyo ya beta osala mo abeta ba Chabani record abeta ba Bizé abeta donc belé moi vocal mandundu talanga bana alelo to banga te lelo to ça lelo vraiment personnam lilobanini ya suka uzana ngo poto kabwana yo lilobanini na suka uzana liloba suka ezali kaka d'abord merci na ndenge vraiment malgré batana bino eza un parti bo se déplacer pour boya côté la biso auto s'est prouvé ensuite to senga lisungi na ba musiciens surtout ba musiciens ba assister biso ndenge na tolo ba Chabani record ba ebele ba Pis Mabiulu ba Bob Manswa donc bango nyonso bazala toza de cœur na bango ba assister biso po tokunda honorablement ndeko na biso Michel Mbemba Choura. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, ils ont passé une année de mariage, papa Choura ma quête qui m'a la biso. En tout cas, ça fait mal. Ça fait mal. Bien qu'on y a beaucoup de choses. Maman, Denisa Monaye, Yaza maman, a consolé. Et on a tous ces mots, on a tous mes cas à papa. De perdre ma baoba moutounene. De perdre ma musicien ma casse, ou à tomber la bombe. On a réglé, puis nous avons réglé ma casse. La papa Choura Mbemba. Arrêtez belé pour ça la consolation Zambé consolation le chef à mon conduit la biso sur la biso c'est tout merci beaucoup fidèle tout ya avis du public nasi boti kolanda bino moko c'est moninga ba interview ba imbo kande ba peselinde ba lobeli sur liwa papa na biso Choura Mbemba en tout cas ba bito lela ba kolela to seka ba koseka en tout cas ezali mali kambu ya pasi pe mawa pour liwa déjà quand tu suis dans monde d'artiste bino boti kolanda moko c'est moninga ngana suki a to mona mbalasima merci beaucoup mon boss Didier Masuki mobala mandefo pembe merci beaucoup nayo ba merci pour l'opportunité pe sera toujours Nadine Elessa Komanyola na molai pe na mozindo nango ba benge na kombo ya Jean-Marie Kaya depuis Paris en tout cas ba bisous ba goro bisous sika ezamio il s'appelle Asta Cosette mon ami chéri depuis quelque part bambo tenu yango wana moya ya chéri ba benge na kombo Freta ce qui dimbu ba benge na kombo Demero qui dimbu famille na ngomba yango en tout cas bambo tenu yango wana depuis Paris ba benge na kombo Francine Kaba biyara na dine laisser na rozilaka biloko na ngai langa ngoyo quoi en tout cas na kosuka be awa minga kolobezali mais sima ngonga to mona mbala sima bisous bye ah ouais Kakebeti c'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Et Solandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Et sous la dama Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avenue Pibi. Tekunaga nazaku ya biso. Tekunaga kilema tukineko. Kutala na biso. Avis du public. Tekunaga ko kilema tukinde. Parce que le long de ko est en effet. Parce que le long de ko tuko sepela. Nous m'ont coupé on y puneg avis du public. Le Bindaka, la musicien pas comédien, des Kokomo. Avis du public. Didier Masuki.
avis du public, chez Didier Masuki, avis du public, Didier Masuki, avis du public.